Voilà, très cher internaute, Ozali Wala, Bozo Landabiso en direct. Rachou la caramel, votre chaîne, c'est très tôt matin. Taouti ki bomango. Si kantiati makolo. Non. Ma pinga na biso ba na makasi ebele. Baza makasi ebele. Ba Rwanda ba le côté. Voilà, Ozali en direct. Bozo Landabiso. Très cher internaute. Voilà. Pour soutenir Mapinga, il y a voilà. Très important, bonjour la Nabiso, en direct. Voilà, nous sommes en direct. Bonjour, très cher internaute, très cher abonné. Rachou la caramel dans votre chaîne Corrector News TV. Voilà, vous allez en direct dans Baï Mapinga. Mapinga ya Mboka. Balobi RDC Makambo. RDC Makambo. Madana wana to boma bango. Mon dit un mot. Bon. Bobandi wapi pe bozo ke no shite wapi. Bobandi wapi bozo. To guchi ya kibomango. Okay. Wane baza eloko te. Ko kote la bango pete ko simba mboka wana na maboko. Eza mboka pona biso. Yango la biso ba mama to lobi to kote. Voilà en direct marche. Il y a Basoda pour la soutenir. Mapinga bazali kosala mosala na est. Voilà pour la lokumu ya mboka na biso ya RDC. Bazali bongo koluka kimia ezonga na est. Voilà Mapinga ya RDC. Bozolanda tozali en direct. Wana bango bazali kosala bongo marche pour la soutenir bongo mboka. Voilà, likama mabele RDC eloko makasi wana bozolanda tozali en direct bauti na Mauti ki bomango bazokende ti kanchat wana toza en direct bozomona bino moko lolenge nini Mapinga batelemisi mandoki wana kosilisa bongo banguna voilà bozolanda wana etuluku ya bato ebele oyo Rwanda aza mbuma moko kaka akosila na minisi akotanga voilà na basi na mibali très déterminé pour les locaux de la patrie pour les locaux de la nation la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup de nous suivre en direct. Balabi bo s'abonner hein à Wande Makambo Corrector News TV. Eh pardon. Nzembo zo beta manalangila. Nzembo zo beta manalangila. Compagnie yango ya bakodo
très chers internautes, Tozali Wana, Bozolanda Biso en direct, Rachou la Caramel, votre chaîne, c'est très tôt matin. Taouti ki bomango, ti kantiach makolo, non. Ma pinga na biso ba na makasi ebele. Baza makasi ebele. Ba Rwanda ba le côté. Voilà, Tozali en direct, Bozolanda Biso, très chers internautes. Voilà. Pour soutenir Mapinga, il y a un voilà. Très important, bonjour la Nabiso, en direct. Voilà, nous sommes en direct. Bonjour très chers internautes, très chers abonnés. Rachou la Caramel dans votre chaîne Corrector News TV. Voilà, nous allons en direct dans Baï Mapinga ya Mboka. Balobi RDC Makambo. RDC Makambo. Adana Rwanda to boma bango. Mokondi amo. Bon. Bobandi wapi pe bozo ke no shite wapi. Bobandi wapi. To muchi ya kibomango. Okay. Rwanda baza eloko te. Kokotela bango pe te kosimba mboka wana na maboko. Eza mboka pona biso. Yango na biso ba mama tolobi to koti. Bozo beta manalangila. Wana likama mabele. Voilà. Likama mabele. Voilà, likama mabele. RDC eloko makasi wana bozolanda. Tozali en direct bauti na Bauti ki bomango bazokende ti kanchat wana toza en direct bozomona bino moko lolenge nini mapinga batelemisi mandoki mpona kosilisa bongo banguna voilà bozolanda wana etuluku ya bato ebele oyo Rwanda aza mbuma moko kaka akosila na minisi akotanga voilà na basi na mibali très déterminé pour eloko etali la patrie pour eloko etali nation la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup de nous suivre en direct. Balabi bo s'abonner hein Awande Makambo Corrector News TV. Eh pardon. En direct, voilà, nous sommes en direct. Bonjour très chers internautes, très chers abonnés. Rachou la Caramel dans votre chaîne Corrector News TV. Voilà, nous allons en direct dans Baï Mapinga ya Mboka. Balobi RDC Makambo. RDC Makambo. Adana Rwanda to boma bango. Mokondi amo. Bon. Bobandi wapi pe bozo ke no shite wapi. Bobandi wapi. To muchi ya kibomango. Okay. Rwanda baza eloko te. Kokotela bango pe te kosimba mboka wana na maboko. Eza mboka pona biso. Yango na biso ba mama tolobi to koti. Anyata.